Bozolota? Télévision. Bozana pensé à gagner tango nyonso. Na Orange CPLAS, Boko CPLA. Recharge na yo nyonso à partir de 50 unités et zo bakise la yo 100% ya bonus. Veut dire, aux 8 double ya crédit na yo. Et singoto et singoté. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Lufundu Pelulendo est on la motema pour représenter édition Yalelo vendredi 2 juin 2017 en tout cas esengoza makasi na bayo supposali kolanda biso lingala facile journal ya impact pe ya idéologie ya mwana ya basoda honorable Zakari baso yango ebandi esengeli boyeba que ndaku moko eziki moto epeli makasi origine ya moto yango ebani te tozali bongo na kan Luano kuna na commune ya Kitambo. Croisement ba veni wanga tape isoke eza ya kobeba na ndenge ya kosakala te bolanda commentaire ya BG Banda pe Adonis Lenga azalaki sur place. Mosala ezali makasi na ville province ya Kinshasa po banzela nyonso komi madofolo nyonso ebebi kaka ndenge balobaka ke ba chinois biloko na bango wumelaka te bondimela ngai ke kala mingi te touta kosala musala ya 5 chantier c'est-à-dire banzele tongamaki kasi leloyo tokomi kobeta masolo ke madofolo et comme na banzela nyonso o ba chinois basalaki lokola awa tozali na croisement des avenues isoke na wangata na commune ya Kinshasa botala awa ndenge nzela ezali mabulu na niveau ya niama na bamvula o ezali kobeta mikolo tozoyeba te so tozali na saison nini saison sèche ou bien saison de pluie botala koto tande etie tande ekomi kitoko te nzela nyonso mabulu na niveau ya kodefwa te tala kutu ba poto ya niama batu ya makolo ekomi pasi pona kolekana mituka ezali kolekana na difficulté po awa batu ya makolo na batu ya mituka confusion totale so obwagi misu na mopanzi ezomona ba matiti partout donc salité na niveau ya defwa ta ko pe salongo koto esalama nango te ba caniveau nyonso ezali bouché mai moyen lekana ezali te ezali kovanda na balabala so ipe mvule beti ya makasi ikomo kotela batu na bandako yango na population ezali kosenga na bakonzi surtout penza na gouvernement ya Bruno Chibala na ndenge auti kokotsa budget na ye pe ba voter yango na parlement population ezali kosenga ke otala makambo ya banzela po niveau nzela ezali ya kobeba na bafulu oyo to forcer mututin en tout cas bakonzi gouvernement ya Bruno Chibala tala na makambo yo population na yo bazali kolela pe bazali kosouffrir makasi oyo to forcer mututin yanga nini bo Sisango Mbeyus. Chef de l'État Joseph Kabila Kabange azalaki bongo na Kananga basalaki réunion na bakonzi ya ndenge na ndenge ba chef coutumier pe autorité civile ezalaki ndenge ni bolanda élément oyo signé David Bolafar envoyé spécial. Jeudi 1er juin 2017 ya lelo mokonzi ya mboka Joseph Kabila Kabange azalaki bongo na mobange na audience na Tongo na présence ya vice-premier ministre de l'Intérieur Ramazani Shadari coup sur coup na mobange na délégation ya ba force vive ba autorité coutumière pe ba personnalité ya Kasai central. Objectif ya réunion oyo ezalaki ya kosolola na mutu nyonso na oyo etali cause pe conséquence ya phénomène terroriste kamwena sampu. Pona kozwa mesure moko importante pona intérêt ya bana nyonso ya Kasai central pe ya ba province mosusu oyo pe ezali na ba problème ya genre oyo. Pona yango esengeli koyeba ke mokonzi ya mboka ayokaki mutu nyonso pe asololaki na bango na ndenge ya lisekite. Na kobima na bango mutu nyonso ayeblobaki message moko ke ba soumettre ba problème na bango epai ya chef de l'État Joseph Kabila Kabange yepe na tour na ye asengi na bango eloko kaka moko. Eloko yango kimia eleki nyonso eloko eleki kimia ezalite. Awe saliboy to bandike solution esi emonani kimia ekotana na Kasai central eloko ezali plus important pe ensemble Congo na biso ekende liboso. Eyokani.
après passer ce jour na ye na kananga bokonza mboka Joseph Kabila Kabange auti déjà ko kitana Mbujimai accueil ezalaki ndenge nini David Bolafa akomaki Mbujimai mardi ya lelo 2 juin 2017 yenani Joseph Kabila Kabange chef de l'état le raïs oyo na ko kitana ye ayamamaki na gouverneur Ngoi Kasanji Pesima vice-premier ministre ministre de l'Intérieur et sécurité Emmanuel Ramazani Shadari ministre de la Défense peba officiel ya ndenge na ndenge na ba chef coutumier bayaki wana après savoir kopesa bango bambote wana le raïs atambolaki makolo elongo na population et pa bazalaki ko yembela ye tomonaki ba drapeau ya ba parti politique ya ndenge na ndenge pe bato ebele bayaki kaka pona koyamba mokonzi mboka Joseph Kabila Kabange fils de AP na kokoma na ye alekanaki mbala moko na gouvernorat epai wapi akendaki pona kosalisa mobange na réunion ya sécurité oyo esalemaki avec un partenaire idéologie bokanga pe boyeba ke Joseph Kabila Kabange akiti na kananga boye azali kosala nyonso kaka pona kimia ekota na Grand Kasai ezali bongo rôle ya mokonzi ya mboka soki epai moko pasi ezali akola la pongite souci na yese kimia ezala boyebike Joseph Kabila azali moto ya kimia yangonda ke ikoluka na Kasai eyokani. Son Excellence Liota, bienvenue, Jolie, ministre, il y a petite peu moyenne entreprise, Mbaki Bongo Bandeko, ya Fonds africain de développement, na bureau na ya Mosala, Masoni, Babetaki, Polanda, Badetaï, Nelema Oyo. Délégation Yango, Ekumbamaki, na président Merglin, Oyo, Akumbelaki, délégation Bandeko, ya Fonds africain de développement, Boeba Keba, Mbaki Bongo, na cabinet, ya ministre, il y a petite peu moyenne entreprise. Bienvenue, Liota, Jolie. Oyo bayaki pona komemela ye projet ya sika oyo ekobanda bongo na secteur agricole. Programme yango ezali bongo ko viser développement ya base peut intéresser petite et moyenne entreprise. Ekoma bongo développement ali sekité parce que ekokumba masolo ya emploi pona ba jeune ya mboka na biso. Boyeba ke masolo yango ekobanda bongo pona expérience ya liboso na ba province lokola Nord pe Sud Kivu. Son Excellence, bienvenue Liota, ministre ya imparte paix idéologie, le pire petit ya Jésus-Christ. Ayokaki bango kitoko kutu, alobaki ke akocha maele na ye parce que objectif ya gouvernement oyo ezali ko soutenir mokonza mboka de façon que nzala esila parce que vision ya Joseph Kabila Kabange ezala kande ko combattre chômage na kati ya jeunesse. Nyonso elekanaki kitoko bazalaki na esengo parce que akei oyo bazwaki epa ya bienvenue Liota yaboye ezalati eyokani. Autorité morale ya parti politique agir honorable Zakari Baba Swetchiku Mwambila solaki bongo na ba cadre nyonso ya parti na ye pona oyo etali ba enrôlement na ville province ya Kinshasa. Yeya pona bino ntango esengeli koyeba ke honorable député national Zakari Baba Baswe, autorité morale, il y a parti politique agir. Après, quand tu as voyagé, il y a tant de molaï, na mikili poto, kozonga na yena Kinshasa, asangisaki ba cadre nyonso, il y a parti politique agir. Pona kosona bango, masolo etali enrôlement, ndenge seni esi alansaki masolo yango awana ville province ya Kinshasa. Aebisaki bango, seul moyen, ya kozala présent na ba élection, pe ya ko voter. Ezali kaka ko s'enrôler, c'est-à-dire ko zana carte électeur na yo yango asengaki na ba cadre nyonso ya agir ba kendaka déjà ko s'enrôler pe lisusu message o memeli bango pe na tour na yango ba kitisa yango na ba base na bango respective de façon que mutu nyonso azala enrôler pona et permettre que agir oyo ezala parti oyo ekobimisa ba député ebele po boyebi que parti politique nyonso objectif na yango ezala kokonquérir pouvoir menanzela moko démocratique. Ayaki lisusu kopesa positionnement ya parti politique par rapport ya ndenge na Kinshasa elobomaka ke azalaka mutu ya X azalaka mutu ya Y alobi ke ezali clair agir ezali parti politique ya majorité présidentielle oyo ezali ko soutenir chef de l'état Joseph Kabila na ndenge ya ntembete. Ayaki lisusu koloba pona situation ya Kananga boyebi ke azali bongo originaire ya Kasai alobaki Kananga ezali mabele na ye asengi kimia ezala pe aremexaki mokonza mboka Joseph Kabila chef de l'état ndenge aniataki matambi na ye moko na Kananga keba na mission fourmi dans quelques jours ye moko pe akokita na Kananga
pona kosola na bandeko na ye kokuta na pena bandeko ya Agir ya Kananga na bandeko mosusu o bazali na posa na ye boyoka autorité morale ya Agir ndenge alelisaki lokole ngana bandaka makambo kaka boye bazomona nga aventurier bazomona nga boye boye na suka nango tango baya osituka makambo ke musika enrôlement ebandi to na posa ya bokonzi nga par exemple ina comme gouverneur à ville Kin na besoin ya ba député pour pas voter ba député faut bato tout bomoni ke soki Zak la comme gouverneur mbore ko sukwama ke na kiteti na ko botsa ba boulot pour na bouliste bo s'enrôler makasi pour bo voter bato ba kozana komba liste Agir simana ye secrétaire général ya Agir Madame Ariente Koumankana alandaki lokolo. Objectif ya parti politique est de conquérir les pouvoirs. Biso Agir, nous sommes un jeune parti, tous autres travailler pour nous conquérir le pouvoir comme tout parti politique. Esengeli koyeba ke ba cadre nyonso bango pe babombaki makanisi na bango te to ba inquiétude na bango na mitema te bani ataki ba question ya couleur nyonso kasi lokola yemoko ayebi vision ayebi pa yaza ko kende pe sika cha lokolo a expliquaki bango moko mututu azalaki convaincu pe ba monaki penza ke Agir oyo ezopesa espoir avenir ya lobby pona mboka na biso ekende liboso. 183 dossiers qui traitent assurance automobile, vie et incendie na El Yasonas, Batouba Futamaki Kitoko, Christian Lutonto. Ba sinistré Yasonas, Bazalaki ne sengo bakasi parce que je dis sinistre. Oyo ya jeudi à lobby et Zalaki et sengo le 1er juin 2017 parce que assurance automobile, vie et incendie, Bazalaki indemnisé avec impact na idéologie. Yanangai. Toujours na idéologie ya franc-congolais mutu na mutu abenda pake na ye pucha donc mbongo ndembongo nyonso oyo parce que ba futaka ba assurance na bango yango lelo oyo ba seki après likama après kolandela ba so na bango tala ndenge ba bendi ya bango ko benda parce que sonance atika ka jamais ba sinistré na ye yo mopila mokolo mutu ka boss patron papa mama Muto akosa yo te futaka assurance ezali intérêt ya santé na yo. Bana na yo pe libota na yo mobimba ezali intérêt pour na ko protéger vie na yo moko parce que sonance atika ka jamais ba client na ye ba telinga na balabala soki o futa assurance ndimela ngai ke mukolo kama eko kwaya oko panza 32 da eko na balabala po sonance a kwendaminize yo ezalaka ndoto ya baba te ta lokola bandeko oyo mutu na mutu abendi ya ye o konte mbongo seki a mbongwe. En tout cas, topesi merci na DGAI ya Sonas, Madame Carole Agito Amela et longona comité na yembo bimba parce que VO basalaka que chaque jeudi et kozalaka jeudi sinistre bakobandaka ko indemniser ba sinistre yango tozomona kino moya lelo ata jeudi mokote zanga. Bon, on a communiqué oyo bandeko ya journal Les Dépêches de Brazzaville Bazali na Esengo ya koyebisa na bakinoa nyonso pene ba congolais en général que kobanda sikoyo journal Les Dépêches de Brazzaville échangé combo pe ekomi na combo ya Le Courrier de Kinshasa kutu pona yango bazali kozwa ba jeune fille dynamique pona ko distribuer journal wana ba oyo nyonso ba s'intéresser baleka na adresse na bango na immeuble ex Forescom premier niveau na avenue de douane numéro 4 rond-point Forescom na commune ya Gombe tope bobenga bango na ba numéro ya téléphone oyo 085 64 36 723 P na 085 85 41 430. L'hôpital du cinquantenaire tolakisibino ba service ya ndenge na ndenge bazali na yango lokola orthopédie pe physiothérapie lisusu rééducation ya nzoto ya mutu po nzoto ezala kasa soki obukanaki tozwaki problème Jerry Ngala Kinshasa Brazza Congo bino nyonso boyeba ke désormais fini ba problème ya mikuwa Ngana yo kaka mikuwa pasi hôpital du cinquantenaire ememeli bino solution na département na ye ya orthopédie kuna bakosala yo opération pona ko changer yo hanche topé loketo genou kutu kolobate po ba chanjaka yango na ndenge ya lisekite c'est-à-dire que bakobeta yango dada
parce que baza na ba appareil ya solo oyo ezali nulle part ailleurs kaka na hôpital du cinquantenaire. Kutu batiaka pe ba prothèse antitadium ebongo soki okomi na département ya physiothérapie pe ya rééducation awa atakutu paralysie na yo eza ya ndenge nini ndibelanga ike okobonga po ba pareil oyo ezali awa suka eza kosilisa kutu ata AVC. Baza lisusu na ba machine oyo esalaka pour la rééducation ya nzoto ya mutu. Et bongo pour na kobenga na ba douleur na ba articulation, mama na salle ya exercice ezali wana. Physique médicalisée. Onga colonne vertébrale engunzama. Awa na hôpital du cinquantenaire e kozonga mobimba. Baza lisusu na physiothérapie pour na ba problème ya kiné. Boza mobimba avec ba médecin spécialiste na hôpital du cinquantenaire. Ngai Dr. Gutala Charan Reddy, Azali specialist na medicine physique at readaptation, boya na hôpital du cinquantenaire, match azao. Eza simple ya. Kota kaka futa $5 na yo. Ya consultation plus $2 ya fiche oza mobimba okutana docteur ya mundele a traité yon nzoto ekomi nieke. Lelo na Kinshasa c'est grâce à hôpital du cinquantenaire neto moni makambo boye mpasi ya mikuwa abuo pia. Elle s'appelle la sœur Clarisse Kanga ya kobeta bongo concert moko kuna na commune ya Bumbu et kozala ndenge ni tolanda na micro ya Benjamin Panzou leader